amis internautes, bonjour, bonsoir partout là où vous êtes. Merci aux créateurs des cieux et la terre. Na copé sabiso chance. Il y a cause à l'ensemble de la journée à l'élo. Merci na tout au bazar ba fidèle. Il y a Vision Plus TV. Vous abonnez-vous massivement sur www.visionplustv.com. Partout là où vous êtes. En tout cas, na pesibino, ba moté, et puis merci na ba encouragement na bino, merci na ba commentaire na bino, merci na nenge bino nde bolukakake, biso to améliorer toujours savoir-faire auto zanango. Lelo to eli bino na sujet moko, je préfère mieux to débattre en biso tout, to décortiquer partout au bozali, bo contacter biso, partout au bozali bo koma. Tous en WhatsApp, numéro Zakawana. Tous en Facebook, Papa Henri. Espace Henri. Vous contactez Bisso vraiment, tout débattre na sujet. Sujet na Bisso, Ezanin. Le rapport sexuel avant le mariage, c'est bien ou c'est mauvais? Si c'est bien, essayez un peu de décortiquer pourquoi c'est bien. Si c'est mauvais, essayez un peu de nous expliquer pourquoi c'est mauvais. Donc tout le monde est libre de s'exprimer de la façon oye à mon Kango. Parce que la réalité est belle. Mais avant de commencer, je préfère que mieux relater l'histoire mon mouké. Quelque part, la Bible nous dit le rapport avant le mariage c'est mauvais. Bible ebi pourquoi il peut ça argument wana quelque part il peut ça laisser aller dans mututu parce que le mariage est une institution divine. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a peut-être un mariage et puis les a bilé à bakolo avant oui anango il faut se maboko bien, il faut à la propre pour que ça adhère na katsa monde wana. Donc il faut qu'on soit conscience vraiment na place pour permettre que peut-être s'adhérer, peut-être évoluer. Quelque part, mutuna mutu, on a façon ton ndenge na zo memelango. Mais les autres jugent qui bon, tout le cato évoluer, n'a pas ya sujet à rapport sexuel avant le mariage. Si c'est bien, on peut subir ce argument. Si c'est mauvais, on peut subir ce argument. Ils sont là mouke to na ngwe zanini. D'abord, ils en a deux personnes, ndeko moko mobali na ndeko ya mwasi. Bah, s'est rencontré à l'improviste comme ça, par hasardement, et arrivé que Mobali a dragué moi si, comme d'hab n'engue toyebi ki ezalaka. Balingani. Dans un premier temps, moi c'est à ba condition naie, na ba relation tout toyebi, Mobali pas à ba condition naie, tout soit ba principe naie, peut-être le hôtel, ngana linga, hôtel na linga, le boy ezara bien, le boy ezara mabi. Mobali a passé instruction pour moi c'est à lobby. Nga avant to banda ko bimana yo, avant to banda ko sangana na yo, avant to banda ko sala rapport sexuel na yo, il faut d'abord to balana. Le début ça n'a jamais été facile pour la femme. Pourquoi? Parce que azaki déjà ba vinaye avant que alingana mobali wana. Et quoi arriver qu'à côté nan de ko mobali le quoi alinga ki déjà à côté nager. Début azaki un peu na ba complication mais au fur et à mesure à s'adapter à ekomesan de kowana. Ma camarade n'est pas beaucoup de mais ayo so mesana mais betara no à côté ça la habiter. Na lingié to évoluer ka mobala linga même pas bagé. Na nzoto kyo basi mobala linga même pas le rwanda que non, moi je prie et puis en tout cas ce n'est pas bien pour moi. Oui, bon c'est normal, moi ça s'adapter, va continuer. Après 7 ans de fiançailles et quoi arriver que 8e année Mobala s'organiser pour que Baba la na mwasnaye. Aye à sali cérémonie, à respecter ba normes et à famille, ba sali makambutu, libale le karaté et l'équipe, ba sangani ba komesi kamoko. Premier jour na bango na katandaku entre deux personnes, ou est que troisième personne aux alaté, caméra aux alaté, fauteuil aux alaté. Binom balé pendant la nuit, moi ça 5 mobile na non. Bakota ba balé na douche ba sukula parce que ça quoi de bidon, ndeto benga jour de miel. Pour qu'il va savourer. Moi ça 5 mobile na ba kendo ko sukula ba mi baleti kamoko
Mobal a refusé catégoriquement. Oh, papa, tous déjà ensemble, tous les sommes balés au Sahanin. Mobal a dit non, yo kene na yo ngana osokola après. Pour moi ça a dit bon, ata kutunga la kei avant, ata ya kei, toyo kutanaraga na maya maya. To kutanaraga na aéroport. To kutanaraga na libongo, libongo eza pesa na mbeto. D'abord finir kako kutana na mbeto. Mobal a côté na douche à sokoli na ye, après azong na chambre. Moi ça ya koti à sokoli abimi na ye tout nu. Banda douche parce qu'il y a kuna bangun aye na ebongoti na kata chambre tout nu to lo banga ke bolumbu to mutakala parce que azaka yona yena jona e à côté na chambre à côté mbala lati pantalon jean alati tricot à maté puis la fini qui drap et puis papa oh mais tu dors comment? Moi j'ai envie de faire l'amour, j'ai besoin de toi, on va fêter aujourd'hui, c'est notre jour. Oh mon bal en tout cas c'est un peu vraiment de m'excuser vraiment. En tout cas aujourd'hui je suis pas prêt de faire ça, je suis fatigué, je suis lassé, on peut faire ça même demain. Moi ça dit non, oh, pourquoi pas aujourd'hui chérie? Elle dit non, pardonnez-moi vraiment. Le quoi blague, balali, ba savouré lobby, 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 une semaine ba coucharaté, ba ça reloroté. Moi ça dit non et comme ibagé, si c'est comme ça, on a trouvé ba parrain, n'expliquer bango en tout cas. Chez moi, vraiment, il y a quelque chose qui ne croche plus. Et ça ne va pas. Je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il y a au juste. Moi, ça, Tomoki, Abima qui a expliqué, bah, pareil. Mon bal est abonné lié à l'obino. Chérie, viens, je vais t'expliquer une chose. Ça va, d'accord, vas-y. Oh non, depuis Nabotama, en tout cas, ngai, Nazarananzoto ya malongate, oye ko satisfaire moi si. Moi, ça binzota malongate ko satisfaire moi si na nengenine. Il fallait m'expliquer avant, dès le départ déjà, il fallait que précaution, puis on peut faire quoi? Peut-être on peut aller trouver le médecin, et ça soignable et vous permettre de. Mais au tikinga to vana to comme à niveau balinga après 8 ans. Na vandi bongo, na savura souté, ngam mesana peut-être na bavina nga o kainga ba sentiment tamulai. Après le expliquer nga boue. L'accent non, mo ba longi bilamba moi ça tali boue en tout cas. Nous autres vraiment dans mon sapé au cas ya muki o bande ko ngai moi ça bande o le live abine c'est un grand moment kende kutana ba parents nanga récupérer déjà ba mbongo na yo ba bloro na parce que ngabo ina ovanda te libala et rosate. C'est pour ça que tu as les rapports avant le mariage. Si c'est bien, essaie un peu de nous expliquer. Si c'est mauvais, toyeba. Parce qu'on a bakaya boy. En tout cas, maman Mawete Pedro, la grande dame na London, Bambote Belé, maman Elisa Pedro Munoko Bank, mère Sora Lobika boy moli monesi kimia. Na otamo sa micro. Na luka bandeko to meka un peu ko partager to yeba point de vue à moko moko parce que makamba bolingo oyo kolala kolamuka mutu passe chaque jour. Merci. Marc Voulaboko. Bingam suna komba Jo Marc, donc c'est bel et bien moi. Pour moi la question que vous posez na olobaki rapport sexuel avant le mariage eza malamuté. Ce que dans le besoin malamuté na ko pousser mon argument moi mi balé to misato to mona bato belé tango kala parce que bato papa ba ke ba solo na famille wana bazweli yo mwasi après ko zweli yo mwasi ba bisio bon mwasi biso zweli yo yeyo je ne pense pas ben non ça musuka ke non ba sali ki chéri to ba yebani banzoto na semane ko balana mais balana bala wana souvent ekufate mais bala oya biso lelo banda watam so rapport avant le mariage so telo ba divorce c'est belé bana système on ekufa. Vous remarquez que le système est comme que oh non, quelqu'un qui chérit Bosona nous autres, vous remarquez que ma balle est belé sur un problème. Wana non, il argument dans Bosso. Il y a mis balé. Bino tam so lingane qui chérit Bosona sous 7 ans, 6 ans. Il y a combien de fois Bosona rapport. Tam sous par mois Bosona en 12 fois, sous 15, sous 21 fois. Pour dire bah le comment pénal système nègre non, non au moins qui se côté dans autres donc, hein? Et le reprenant donc ma casse penapo comme ça bêta bêta tam sous 20 fois par mois il s'engaille tout ça minimum 15 fois par mois ba bêta na chéri 15 fois par mois ça lit 7 ans tout ta machine le sou ba comme maintenant 150 fois par mois par année donc fois 7 ans bah ça là combien
parce que sont les balles nuit de noces et aux alaponani c'est une nuit de noces ça donc c'est que pour nanga c'est pour le que rapport sexuel avant les mariages ils en ont bien n'a préféré bolongo la nuit de noces c'est une noces longue dans les langues fort on a ce que comme dans normal parce que nous tout ça la on ça que donc nous tout ça notre découvrir biso mi balé tout ça découverte il y a des mal à liboso donc fait na biso ya liboso et on benga nous de noces donc tout ça découvrir ngalo loko ya sika et puis troisième volet dans le baquet remarquez le mariage bateau ça la rapport libanda ya libala na bangote tomba bala naka au moins ambiance on a raso limi mosisika bo beti mbala liboso simbi au moins elengana mo sala ndela tomba la ndela au moins comme ba kutu kutanga mikona ba sala sala po bolingani sika bo sala constant wana si mo sima balingani sika ba sala rapport trop mikolo wana bo sala constant mais ba sala pas na place mon côté bolingo ya ga fou ba sala rapport pa pamba ndeko nanga niko msinga mwana ngombo na Londres ayebi Patrick Ilongi mobali ya Koko kandi Koko mwana ya papa Didi Koko ayebi manazo loba na bango na Londres ba yimba manazo loba et ça vrai donc na libanda ya bolingo rapport au bozo sala wana et ala kani lengi makasi ko to bozo sala ngo sko ebele alors ceux qui bo garder qui bo conserver qui bo to garder na biso temps to balana beaucoup t'en a parlé ce que bo savourer et lengi wana ki moyibi ya 7 ans na parler obi ambiance ni bozo na libala c'est quoi ambiance wana qui moyibi c'est pour ça on a parlé on fait un salon et moko ba bolo futa chambre en hôtel moko moi 20 moi 10 bana okufa c'est que marché yo hein c'est aussi quoi ba kulupe me ba yanki ba lo chez na parler Palestine on fandi bena boye momi na côté na parler moko ba longo bla rozo mona tout yeb sanga ambiance et sengo ko zanango au moins teke tami ko na zela na ngai tana ko bala na mwasi na ngai to fandi ndako moko bisengo na o ya inane wana et vous allez sengo makasi ya ko sakana te de preuve les États-Unis de l'eau balo barake soki mutu akeki soda a Maria Balisika bakata kana besa musu batamo fafa na pale na mwasi nae pour la pesa kata wana pour bi que temps on est en réjouissance faut réjouir na ta nae le ta mosko mon mari mon papa na mwasi donc et ba yeba na kana nzoto te ba yeba na ngo bizaleli ba noko so ba neto so mona na rapi mtakala mais bazwa ki temps ko ça la rapport sexuel te occasion de pesa meli bango nzama pamboli bango bango ça la rapport sexuel oh ils a béni comme don gratuit éternel pour na libala moi c'est ce que komaka tout ce que ma Bible Bible ya kuto lorona 4 awa nani to ba réalité na le sabino nani remarquez ma balle belé lelo au moins attends mususu a petit na lelo na bala yo avant les mariages ba lingani papa ya attends mususu dia attends mususu ba centimètre mo belé par exemple tout le monde a remarqué to ba Bible ko na ezali moi c'est mususu ba to attends mususu muke mais on a moi c'est mususu moi ko funga mesalami moi ça comme na palais mo ba le faire beta ah moi ça me polele ya le galo mo sur banda ah yo kamolba ko lepe ndunda to na palais na le ndunda to le rapé mo pondu pil banda e mo tabali banda to yo kaka na biso ngo ngape na mobali no makamwa na biso pe mbali to yebi yango to sala na biso pango yango wana pona nga na biso ndeko na ba na France bobo nteka mobali ya Nisha Richard Nteka Rigo na Rebecca Wumba Nicole Nzuzi ba petit na nga na France na mutoto Antoine grand frère propre Nico bango tout baza kuna bana na Suisse na Norchali na bisa binoga ke soki pona ngai bano bozo bota groupe son conseil ke bazela soki ba balani et vous allez songo mitonga balani azu mobali na eto asu mwasi na e tu ba sala mariage na bango ndelo ba ke na 3h biso na kina 3h bokata ke nuit de noces et ko za la vraie fête et puis li bala wana et tout ça problème té et puis tant musu bono lo ba ke non mwasi wana bakanga na kisi côté pe mbali ba ke non ndoko na biso mwasi wana laisser biloko a laisser biloko té pratiquement elingi ba bomba ki banda ba kotina musiko na palais remarquez ce que ça nous 7 ans bolingo ya bien ça ndengwana ba ko beta musu 4 bana pe mbala moko tante boti est-ce que eloko ni opposition ba kabona pona 4 bana et ça passe pour ba kanya ka moira pour bolingo wana zanan mais si vous savez bolingo ni banda 7 ans 6 ans 3 ans vous savez ça déjà plan vous savez ça déjà bord libanda na palais le bozo sous donc bobala ninga pona formalité pour te bala na rani pona sexe zelo ka liboso so moni moi ça le kanzo lulier et loko liboso muta lula ka muta ko na lulier pour ta place pour ça na lulio pour au sepelisa nganga pena sepelisa yo après nous tous bana tout fa na peto ko ni fina ensemble c'est ça donc pour na ngai na la toujours contre malgré ba erreur biso tout ça là on par ignorance
mais lelo na biso ebisinga ki lelo bande la vie na ko préférer le lelo ko anate na préférer na réjouir et loko na ngato rapport sexuel na ngai na kati ya libala ceux qui ba pamboli biso na bali mwasi na ngai na tena ndaka komi ya ngai à ce moment là na savourer ngo très très bien vraiment mbote na bino tout bela dinganga donc chez Milan donc bambota trop donc bambota trop bot na bino bangoyo bino boyibi. Oui, moi c'est William Kalonji. Merci beaucoup de la question posée dans les rapports avant le mariage, ce que ça bien tous à ma vie. Bon, on a trouvé on les bien parce que tout le monde a mambi belé les canaba couple. Tout le monde a que non les banda ba ebana quitté, mais tant ba continuer na katanda ku et moi ça comme ko regretter. Que pourquoi ceux qui na yebaki mais ngana kota na libalo tout on ngana s'engager ti. Na ngana s'engager ti parce que ezana mobali moi si mususu yo bali oyo boye bana ente na libanda mettons beaucoup na katanda ko regretter bi osokuti moi si ba ko menesi basaleli oyo zo correspondre na peni na yo komi ko regretter yango mona mi bale belé bakenda olinga libanda et puis ça na basi mususu abali mobali ayebaki bon ba condition na desenga ka notre rapport avant le mariage za mabe bon tomba comme na katanda ko moi ça yo découvrir mobile à regretter bi que ça ya guna eti yango ozomona ke no nga nazo témoignage je parce que tante na nga aboya libala pour na makambo azu mobile na ndaku mobile pour asala makambo dans mobile ya ka direct ayibite ke no babandaka ni loko tel baso kana lo tel mobile ye pour ça ni zaka longoli moi si bilamba akoucher na esili et pourtant je bateka zo zo ki sa moi si to asala ni ayebi honte donc moi si abimal balabon. Et ma cam monsieur zomona na yete to sali yango avant mariage maintenant to comme na mariage et comme biso ba 10 ans 15 ans 20 ans en mariage moi ça bota kati et le temps que balandela moi na moi c'est pas un problème alors pour nga vraiment ko coucher na moi avant mariage pendant ngeza na bien donc nga fona coucher na moi si avant mariage et puis na beauty na libana na moni que na za botaka après nga na to balani donc pour nga vraiment resque basangane na nzoto te avant ke babalana ami bateli azela ke tango okota asavrelo kwa kitoko ya arrivé ko ke akoti na ndako ya libala mais akutani ke mobala za makammalonga te na nzoto to mwasi azokoka ko satisfaire mobali na yete okoyebisa bangoni bon biso na tango tokola ke ezalaki boye tango mobali azana malonga te pe baboti bakobande mobali oyo abali yo penza longoli soni to lembongo to sepeli chiprote otala ndenge boko vandela mbala musu akoko changer bizalela po bo vanda bo sala libota yango na biso tokola kina yango toyoka ki batolia ba mama jamais na oma libala pamba na ko vanda nanu na tala omoni donc pona yo ko sangana avant libala eza mabe avant ko bala na ko sangana mwasi na mobali avant ko bala eza mabe mama soki nano okoti na ndako te soki basangani eza mabe osili valeur ozomona osili valeur kasi tangwa otambo bimba biso tozalaki tata mwasi mibale bakende kotika na libala bakolakisa ndenge obanda kosalela mobali na mbeto bana bolimbisa po makambo oyo eza ya malamu te tozalaki na batata mwasi mibale tangwa babali oyo bakende kotika na libala batata mwasi mibale baye bakolakisa yo obanda kosala mobali boy tangwa mobali azobima na nzoto na ko kweya na mabete fo yamba ye opangusi ye omoni ndenge biso tozali toyebeli yango wana kaka. Merci beaucoup maman. Bon merci ngai kombola ngai Lorex Papenge Mundongo. Merci na question tuni ngai rapport avant mariage eza bientôt mabe eza ngo mabe eza pe malamu pona nini yo moi si tanto mobali ko senga nzoto avant mariage ko pesa no yo yeta nzoto s'attendre que mobali wana loba ko balo ati na ndako nzoka ya yene na makanisi msusu na pecho na beta après na kende na soit na kata ye na kende mete yango siko biso ba fite ma to comprendre eloko wana te ko zanda ki saloka ba mama na biso na kalezaki soki non mobali obali ete okoyeba nzoto na ete si réellement ça na besoin na nga obala nga honoringa nzoto zo lingo baleza ya yoti donc ndako kosalela ngo ba façon nyonso lingi donc avant nga yoyeba nzoto na nga balanga tana na kata ndako na donc wala oza 1000 droits so ligne ndenge nini ba yo kaka mais na temps oyo vraiment ba fito koma maele to koma ka bloc cadena to pesa sous chanson na te
rapport sexuel avant mariage eza mabe. Donc il faut que patienter mobali kanga motema moi si kanga motema toza batu nzoto ko sumuka mais toza ba méthode de belé to ko maîtriser yango pour que to ko na lisumu les rapports sexualité. Donc pour langa vraiment eza mabe to pesa ngo sous chance na kala soit dans ba katikati na kalisa ba mama na katikati ndeza mo ba yana biso après biso. Donc le roi bayan so ba erreur on est seulement qui biso to pesa ngo sous chance to zo na temps ba maman na biso ya kala vraiment to permettre ngo le sauter. On les apôles ngai. Bon, d'après ngai, rapport sexuel avant le mariage, ils ont vraiment mabé. Et tant que nous les chrétiens, ils ont vraiment défendu que non qu'on passe rapport avant le mariage parce qu'ils ont un peu d'inconvénients. Et quand arrivé que non au sali rapport avant le mariage, au luki que non tellement que ça l'avortement. Dans ce moment ça l'avortement là subitement et provoqué par ma tous na libumu. Et après au luko bota normalement et comment poser par conséquences missus. Donc d'après moi ils ont vraiment mabé. Ils ont malamu to ils ont mabé. So ils ont malamu au pesi pourquoi yo lingango qu'ils ont malamu. So ils ont mabé au lubina so pona nini yo monango qu'ils ont mabé. Par rapport à la réalité, je suis en train de faire malam. Pourquoi ils sont malades? Bon, ils sont malades pour nini? Mais quelque part, tu as vu que la Bible peut être avant vos balles, les hommes habillés. Bon, et bandit n'a pas si côté, ça est le wakala. Ya mwasi na mobali e banda peka la banda boko kona biso neza mabete mais ils ont encouragé bana qui ba bala teto ba bala bango te mais ça zina mobali apesa ni mobali nzoto nenga lingi te na ndenga mobulu te na ndenge ya calme so ndeni akoyeba ki muto aza muta mobulu taza muta calme na ebite nga pe na ebite ndenga koyebela mais ça dépend motema ya ye mwana mwasi na mobali ndenge ba kolingana. Yo tango débuté na mwasi na yo tango bokutana ki bobanende ni jour ali bosoka bokutana yango bobimaka to bozaki moi quelques jours. Quelques jours ali bosote te umela. Ils ont après combien de temps? Ah bon, umela ça la pe ba moi. Zate ko moi wana kaka bolingani pe obalani pe bobotite umela. Ils ont ki ba moi par rapport na yeto ya yo. Yangai. Nini ça qui besoin temps et belé bon parce qu'il y a déjà dispo pour na yo. Bon, ezande ndenga mobaliti. Oba mibali mususu. Ah. Osonena nzoto mukongeza la bientôt ndengeni. Te mukongeza la kinango bien. Mukongeza la bien. Mais yo moka na yo nde senga kozwa moi temps après bo banda kosangana. Donc on a comme conseil kosangana avant libala ils en ont mabete. Ils ont mabete. Merci beaucoup. Bonjour, nga Annie Rwanisa, artiste na groupe Cultura ya Papa Harry. Les rapports avant les mariages, bon, pour Nangaï, na Ogolobake, ce total on a Bible, les rapports avant les mariages, ils ont péché. Moi, c'est un bal pour Babala, il fallait nous basi ça mankambounio so esenga na libala après bah comme moi c'est un bal. Mais ce tozi on par rapport à la réalité à l'élo. O ko linga mobali mo boyo lobite to zela karati na mariage bongo simato yebana mais eza nango bien eza mabete. Mais et o sala make mobali yango peut être très impuissant. Yo ndima ki na obongo po kota ki na profondeur te tango ye kota na profondeur mobali aza impuissant azo satisfaire yo te na mbetu o ko mo tricher na libanda so ye sala make mwasi mo boyo lingi e kaka boto ke kambala mo na mariage bona ke yeba e so ke découvrir mwasi ngona no un caractère bien te par rapport yo po yo tala ke na musika et yami balé musu mwasi ngo pe na mbetu ako mema yo te na yebite bo fanda na ye kaka po bolinga ye botambola selo si dit l'Éternel. Pour Nangaï, les rapports avant les mariages et aux anango bien pour Oyeba Mutoyo, au niveau s'engager naï. Et là on a un lobaka yangwana. Merci. Bonjour, nga kombo nanga Andy Mutambayi. Pour moi, les rapports avant les mariages, ils ont vraiment mabé. Là, je parle comme un enfant de Dieu, comme un chrétien. Le ndenge batali sarabiso ne ndenge to namba matia to swaka ndenge tali samarake
il ne faut pas qu'on ait une relation amoureuse ou sexuelle, donc avoir les rapports avant les mariages, ça vraiment mabé. Mais pour d'autres, trouver na bangwango bon, il y a que ça la kango. Mais pour moi, ça mabé parce que d'autre part, un homme peut venir après avoir connaître une femme, moi découvrir quand d'autres moi si par rapport au mon azémeye, bako aboutir sous na makambo bangai basalate. Oh na projet bazaki nango pour na mariage, bako aboutir nango te parce que likambo neye. Donc ce que je peux dire, pour moi les rapports avant le mariage eza mabe. Eza mabe, c'est que je vais conseiller aussi na ba garçon mususu. Il faut qu'on soit toujours patient parce que les allons pour nous ils vraiment moi sur yolingi tant encore tanandako oko sepela non tant unyo sur yolingi na ernyo sur yolingi donc il faut toujours qu'on soit patient qu'on zélango jusqu'à ce que vous allez vous marier. C'est un peu ça. Oui, ngai mai mayamba nzamba tai par rapport à question obotuningana na mona nza mabete. Pour éloigner ça la bolingo ekola. Qu'est-ce que ça rapporte papa? Ça rapport bolingo ekola te. Atomo comment côté que l'on y a manakata saki. Oko somba ndenge nini? Po somba nyama fuba la kiswango. Oko linga mwasi mobe aibine ko balona mbetu te. Yo linge ka ko bali e bongo. Siko so akena ndako asele lo côté. Olingela ki nini? Olingo mobali moko bo eloko leza mukie. Ako comme ça même na quartier NT. Oyo comme nanda kuna ye to malibando bosali lisumu. Oseli lisumu te. Po babala fota bazebizali wana nyoso, ndingi no biko balola, ndingi biko lamba, makambo ebeleza wana. Eza ngoma bete. Nga mona place papa de beza mabiana te. Même Bible te biso va kolinga mutu fotale nanu. C'est lui qui cherche, c'est lui qui trouve une femme, il faut chercher. Oko luke na nini? Na mbetu. Na reba kolamba. Na beauté c'est rien. Et là les bossé mbel bakanga na biso, yo ka sezakani. Et ça rapporte au Cambodge pourquoi? So mon bi ko sa makamba bien ta balo pona nini. Mo balo tika poto. Kwa ko za mwasi o ba vivre na a, e be kama ne poani. Pona rapport kaka. Et ça ma bête, faut place nos okende, place ngeza bien. Mo balo azane kitoko, bozo mama kitoko car apparence ba français l'apparence trompe. O mon bien be menambe to be selo mo côté. O mara ko kufaka be bando lalaki. Yango musato yela kasi na libalati. Yango mtesala kabana. Siko soko ibe osala ngote. Pesa askore parce que ibe osala ngote mbala olingo na nini. Na kitoko no kaka non. Avant okende ko s'engager, il faut ba mutongo s'engager za ndenge nini. Asokola ka bien. Nyoso neza malam ndio s'engager. Siko soko ibino osama comme nyoso na to s'engager ne comment. Oya bebe sambongo no pamba. Nga mono za ngoma bete. Po mbali musozo mole pe boye. Et comme sauter. Vraiment. Allez, yo son di maki mariage comme andaka libala boy. Oko papa ndoki tata mwasi ndoki tie. Eza mabe, okoma te. Neska ngana koma na ngai. Avana ke ko sangation na mutu mobe fona bandena nukuna na moni ke OK. Tutambo na biso. Sebe kuna vous na senga dana mono da ndenge zaleli. En tout cas na sepe na bino mingi. Je vous aime. Nga komona nga Charlie Benda. Merci pour la question posée concernant les mariages et puis les rapports avant les mariages. Oui, mais pour nga, selon nga, namona nanga ngoma bete boye bananzoto avant ko balana. Pour permettre yo, oye banani ozana ye. Pour eux ils ont noté que ça les logotés tu to comme to balana on est mamba il y a na église de baro yela batu balwa wana en tout cas le salama souté pour tout monde ba réalité belé pour to quoi na mabete il faut se préparer mundele kuta lobi vaut mieux prévenir que guérir yango sombi sanganta bana saki ou bien ni aux monde na ebité papa na to ke na logique. Mutu yo yebite na yebi eta na yete ailinga kalisolo ke non soi-disant que non na obala yo ceux qui na balio nde to repasser na yo rapport o comprendre nga to za na place na nga to comme na moment yango to et ça la raté alors comme tourner sur ma position qui ponzoka elo eza na ngote ya onyoko la molimo noka pamba ozo mona mais est-ce que so na yeba ki avant na kolinga na ko matina niveau wana
yango na biso ke malamu ko prévenir ke na guérir to na risquer na buso be comme na vandisa ba parrain na vandisa ba pasteur on est distraction tant to vandaka na ki makangu wana ki copinage to benga ngo nyonso tout olingi ki makangu ki copinage so ki nini nyonso tout mais nyonso tout faut to sala wana quelque part baboya rapé po bino be mibali mutu paseleki ozope muninga boena nenga bien andimi na fungoma na position nyonso yo lingeli bala epé oyete entre to pese de forme ya yo wako ya kuna na mzaza na grandeur na yo te côté wana pe lisusu siko oyeba neni ke muto nde mdalinga bala ngafuna fungoma ka apana e au monde que vous savez biso pe passe mais en réalité na nenga bien avant le mariage photo yebana qui est qui en tout cas soyez bon témoin exact vérité zaka moko musu pe mona bozo koma na otena bote comme sous passe tane tinga bela munene boy yesa siko faut andeni o comprendre tas ko nena zabo yebisanga penza faut andeni oza munene lokwanga mais to sele côté bona ko to sele côté yango te papa dans logique aka moko ndeko mwasi fongo na misko sali kam na sentiment te mbongo silaka te loko moko te nyonso kutaki yango otika ngo il faut tika ne bilembo na ko kufa baby ke bano ya yo sentiment te. Merci beaucoup nga Arsène Moyengo c'est bon, non, ça l'intervention par rapport à la question Botuninga, les rapports avant le mariage. Si je peux dire quelque chose, il faut tout ça la différence mon balé. Tout ça n'sarelo mon beauté. Science nanzambe. Surtout qu'il n'a pas yanzambe. Rapport avant le mariage et zamabé. Mais sur le plan il y a science. Dans la normalité, dans la réalité des choses, il faut qu'il y ait avant bobalan. Pour les rapports avant le mariage pour n'en bien. Pour n'en parce que le mariage est à la vie mobile. Les attaques que vous avez tandis que pour les bêtises, c'est comme trop. La fille n'a pas vivre dans la cité de Tozala. La plupart des basi bazo bomba qui bango. Donc tellement que au robala est donc commencer le makambo ya basi pena ba robala. Tant l'action bon bokomina nandaku a comme l'action le contraire des choses par rapport à oyo yebaki. Donc il faut koyé banana en avant. Boza non tant oyebi ke yende robala. Boyeba ndo avant ba sexe oyeba ndeni dimension nini a resukela awa to yozo komate il faut ça là quelque chose pour que permettre bino tant boza na mariage bo sepela encore d'abondance. Donc on a encore le bayango wana rapport avant le mariage pour nanga isa bien faut koyebaka. Pour ba petit na biso ba batwa ba lokuta trop. Ozoaye bozana bo enzora ana kuruti maman abeta mpanzo ana nzoka plein comme mulai. Yo ça le système comme la mariage bozo komate faut petit mo bamba libanda tandis que misi bala faut tangeyaya faut komara déjà va déjà bon. O meka da petit sentir que plein zokoma. Sina suka après on attend bobala nager comme normal mais ngata que ya pena normal na pesa pena ba ya na conseil. Ozo comprendre avoba la pena chérie. Mais il faut tester nos plans, la machine et ça la raté. Ma machine fonctionne raté faux. Monsieur ça la marathon na Facebook, tom sous balingé le balé le mois si awa, yo zalibanda. Donc faut beaucoup de non na moi si on a mais conseil na pe sabino bolinga biloko anate. Yo mo commence sur le terrain tester machine simbi et pesi. Pour la Facebook de kuta na ba balé le mois si mon na Facebook ora sa grandeur na hote. Bon comme on mbetu boyo c'est pelaté, ça propreté. Faut yo mo komana nous au tester au make up na G, on a pena que jeu et simbi. Voilà ndesque bo développer encore davantage. On a rolo ba ngwana. Bon, ngai Saint-Biego na zo répondre par rapport à la question na bino botuni les rapports sexuels avant le mariage, ce que ça bientôt mabé ponanga en tout cas ça positif. Que ça le rapport sexuel avant le mariage. Pourquoi pour toi redécouvrir ma kamususu après. Alors pour regretter tes foyers bajar à moi si ni nazanaye et puis est-ce que correspondre na ba ndengi yo mobalo lingaka. Voilà yango moninga na lobi ke no ponanga eza bien que ça le rapport sexuel avant le mariage. Mais surtout que bibliquement parlant, disons spirituel, tout le monde a que baoté arabisoga que non que ça le rapport sexuel avant le mariage c'est pas bien, c'est mauvais bon. Ah mais tant que ba humain
Ah non, il faut que ça l'envoie avant pour nangai. Na ebité na ba misusu mais pour nanga il faut na yeba mwasi nanga ba degré na ndenge ni nazaleli na mamba rapport rapport sexuel disons. Na yeba bien na tala so pena yango pena ngande na lingaka. So na monique eza ndenge nga na lingaka en tout cas na okenanga na mariage rapidement. C'est en tout cas c'est tout pour moi. Kombo nanga Ornella nga pona ngai rapport sexuel avant le mariage eza mabe parce que quand la jeune fille belé ba komi ko kufa parce que baza besoin ko la un peu vie apprécier ko bima ba papa ba occultiste et to lo ba rapport sexuel ba tout ba comprendre na ba sens en habité sentiment et l'oni mais et ça la marque d'arcani connexion ya l'esprit. Bosanga ina mutu ko mutu moko balobake no babala ni bako mutu moko koma mutu moko ane daka ko sanga na wana ya rapport sexuel mapona nga eza vraiment mabe parce que ba milimo biso to zwaka na sima aussi ya sentiment na et apporter ba conséquences belé na mabala amsuna libala obali boy mobali no comme mono mabenzoka parce que bima ina occultiste mo boy a utiliser yo pour nga vraiment rapport sexuel avant les mariages et ça vraiment ma bé tant que chrétienne tu sais no likabouye yo les rapports avant les mariages et puis qui s'amite muta comme bible ana saka mutu lo roi ngai donc et ça le roi moi si na ngai donc ngana ina yo ka moi si na ngai yo donc moi ça zo po ya OK. Les rapports eza lisumu lisumu na ndeni azelo na ngai na yo kae na oyoki na bandenge mo boye donc na bandenge mo boye nga fona koma na bandenge mo boye banini rapport ya lisumu te bana poto ndembo mo na rapport eza lisumu te mutakoma bible azaka lokwa ngai aza mwasi na nga fona yo kae bondeni te ton obala sikoyo que akomisa na ngate to ngape na okoma na ngate siko que moi si siko akomopesa ba rapport wana ya mabe fona yo ka moi si na ngana yebake moi si na fa yebake mobali na alingaka partio to mobali na alingaka 2 coups to 3 coups comprendre rapport na mabe te bana poto ami internaute toti kozwa ba point de vue ya batu to moni par rapport ya sujet oyo to luka kito décortiquer lelo. Les rapports sexuels avant le mariage, c'est bien ou c'est mauvais? Toyoki comment? Tosali micro baladeur, mutuna mutu à intervenir, nandenge na ye. Mutuna mutu apé 6 points de vue na ye, nandenge na ye. Les rapports avant le mariage, oui, nous tous on est des chrétiens, to priaka. Mais aujourd'hui, s'il faut qu'on se le dise la vérité, chers amis, partout là où vous êtes, hypocrisie à 100% et bon mami mingi na kati ya église. Surtout chez le chrétien, pardon. Chez le chrétien, hypocrisie est makasi vraiment. Et puis, bon ça la constant, ba couple mingi, oezo ou melate, eza mingi ba couple ba chrétien. Pourquoi? Parce que bazo vivre, to bazo évoluer na hypocrisie. A obanga kaka po basi ba monaki ke ba pambola ki biso to sangana ki to ko kabana te batu ba roloba. Nazo banga po pasteur a roloba boy, nazo banga po na église ba roloba boy. To bala na rapport ke batu ba lobate. To bala na parce que mariage eza vie mobimba. Libala eza eloko ya 2 personnes. Et puis ça grâce au utarapa ya nzambe. Na 2 personnes on est permettre que brosto ngamboka mobimba batuba bima. Mais avant to comme na beta wana ya romona bana lobi ba bandoya d'abord tous en a ba désir. To na ba sentiment o to savoura kananu avant pour que banope sa biso bana pour qu'ils aiment bandoya. Maintenant ba sentiment wana nzamba ebi pourquoi alors que le mari et les rapports avant le mariage c'est mauvais. Dieu sait pourquoi à Pekisa Kiango. Pourquoi Tchakez a interdit? Mais le lot sous le par rapport à la réalité à vie. Tokuta na ba réalité est belé, tokuta na ba circonstance est belé. Au monde à moutoyer, oui, à respecter ba norme, à mi bateli.
alobi qui na protéger nzoto nanga na avant na pesa ngo mutu faut d'abord à respecter ba normes, il faut d'abord mutu ya leka étape wa leka oyo. Mais comme il lobby ndeko mobali to ndeko mwasi akomi ko regretter par rapport à la réalité oyo to kuta nango na mokili. Akomi na mbetu boye mobali musu bazana ba to benga ngo ba éjaculation précoce. Yé pona yé aebi caresse te aebi tendresse te so moi ça eka mbala moko alongoli bilamba mamorale bitumbe bandi. Or qu'avant de faire toute chose sur le plan maramanzoto, il faut d'abord to banda moi ba blague, moi caresse, moi mbanga, moi sourire, moi rosimana, ko toucher moi libele, moi nini. Donc tout tambusa mana ba étape. Et dans le quoi voiture avant qu'on démarre, tout avant qu'on l'ongle, il faut d'abord kokota boîte de vitesse, c'est automatique. Je veux dire que naroniata nini frein nanga et komara embrayage, tout accélérateur. On y a tiango après échanger au côté vitesse, sauter de part et permettre à kokende. Yo départ te maman ka maman vum maman ok. Non 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 non. Les arabes ont été. Parce que quelque part avant to balana. Koye bana libanda bande comme so balobi eza bien pour anine. Oyebi jake ndeko aza danger na nombre de coups on a lingaka. Mutumso alingana na quartier 1. Mutumso alingaka quartier 2. Mutumso alingana quartier 3. Mutumso pa lingaka quartier 4. Et dépend de quand na muto ya kuta na force nini azana énergie nini o ya robimisela pour que ba balongwa na quartier 1 ba koma na quartier 2, quartier 3, quartier 4. Mutumso pa que ça betine ka quartier 1 ya pamba alembi akomi le roi ebembe. Dans ce lali, il faut que ton état pour que lobby a bac énergie. Dans tous les circonstances est belé. Mais dans le cas de sujet au boété, numéro Zawana à contact, vous contactez partout là où vous êtes dans le monde, partout au monde. Vision Plus TV et Zawana pour Nabino. À chaque fois, toujours des bonnes choses. Si vous avez aussi des idées, contactez-nous, proposez-nous pour que tout le cadeau décortiqué en haut. Parce que le monde alelo, il faut tout sungana, tout pesa na moi ba idée, tout partager maïele. Pour commenter que lobby non azaki na likambute, lelo ba bomba so likambute, so na likambo za na des fois ne loko, partager en tout cas, ou trouver toujours la solution. Mandoko belé pe baza trop faible na makambo wana. Bamso de monde ba pesi ba argument ba lobby que non, mutumso mon ocha esprit mon na que non, na ozo na bula nzombo, moko na kuna boaza poisson de mer. Au regretté comme on boué ndakala. Au regretté. En tout cas pour que bamabe wana ezalate, pour que tokutana makambote, na kangi le côté. Sur le plan question de tonaki le rapport avant le mariage n'a valorisé que oui, rapport avant le mariage c'est bien, non. N'a valorisé que rapport avant le mariage c'est mauvais, non. Mais na lingi to continuer nanu kopé ça ba point de vue na biso. Après tout le katoeba place ni to kendo chité pour ngai na pesi mbote bongo na BD Fatima Bela Dinganga mère na pesi ba mbote belé na Londres Marco Longomo mon ami, plein de bonnes choses là où tu es. Pierrot Tumba, en tout cas merci beaucoup vraiment na ba critique na yo pour que tout le katoa et tout améliorer na savoir faire auto zanango. Ans Luzolo papa na Josiana, papa na Anaël Priel. Mobile Abato Mama Paradis, plein de bonnes choses mon frère. José de Londres, Sida Bilele, Statue de la Liberté, hymne national, plein de bonnes choses là où tu es mon frère. Betty Bwana, Océan Mounene en Australie, en tout cas la PCO Bambo Tebele. Mama Pati Lunga, Papa Didi Full Business, la PCO Bambo Tebele. Aisha Gandhi la beauté indienne. Madame Carole Motemaya, Joachim Dinik, na Suède. Freddy Maemba, plein de bonnes choses. Impresario Claude Ndombasi, bah conseille toujours Tozo Kende. Edwige Mavung na Luanda, en tout cas Bambote Belé. Maman Pasteur Titi la source, en tout cas. Merci vraiment na ba conseil na yo. Diable Nouchta, plein de bonnes choses mon frère. Place aux Ali, continuez toujours Baba Boulot na yo. Et puis sans oublier enfant gâté, héros dans l'ombre nangai, on attend Samaranae partout.
et à mon tovan et papa Henri photo kota boy photo ça stratégie boy pour que vision bato soit toujours des bonnes choses. En tout cas bobu kanate toza wana pona bino. Ba conseil na bino, ba critique na bino, ba commentaire na bino, ndé osala ke Vision Plus TV et améliorer toujours savoir-faire nango. Nazana posa vraiment ba proposition na bino par rapport à ba sujet partout là où vous êtes, n'hésitez pas. S'abonnez-vous massivement sur www.visionplustv.com. Plein de bonnes choses à suivre. Merci.